oyo atieli biso lisusu na Bellevue TV na kombo ya monene. En tout cas to consommer film na biso et kozala bien makasi. En tout cas toza pene événement moko le 29 mars na Showbiz oyo mutu nyonso ayebi bo somba penza ba billet parce que bokozala de cité so bo moninga pa na lati lunette na nga boye on a ko souhaiter na ba sincère condoléances na famille ya papa na biso Richard Mukoko oyo uta kotika biso mukona na lobby na souhaiter pe ba sincère condoléances na famille Libota Mobima. En tout cas to kufeli mutamoto ya papa Richard aza membre ya Belar. Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand eto esebino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to yeli susu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Bellevue Kandila patron qui est Poutine de l'écriture d'habite ba comédienne Zeti ya Baoba ya ya Congo maman komi lisusu maman komi biso film ya kitoko. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellar Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement. $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Vraiment na ba otozolela lelo na yo osano analyse mukie yo mwano yo ozalo keto lokola fourmi yo mwano soki MK mama mukolo nga mwa mukie mtu na bengana kiyo na matanga na longona na linette pona loba bien nga mwana mukie mtu na bengana kiyo na matanga tango yo bimsa video na mukie faut expliquer ba tout clair likamundenge banda kiti ndenge komi na suka. Yo MK ozata iloko la de. Tango lobake na tekuna na moni pe Bellevue angote a malonga tel kwa mama mobo ya mukolo nga na préféré Bellevue ke yo na mama na bino sila. Na préféré Bellevue makasi ke yo na sila. Yango bino bo ponana batata imabe. Bo ponana batata imabe. Lelo pa na lobaki na kocha eloko te fona ya boye. Au moins qui Bellevue lobby beauté naturelle ndenga zaki si la longo la make-up ya lo kwa Bellevue ndenga yaki bo keba muto banga bino azate moko fo bozala ka sage boye ba pe eloko ni bo sa yo mikanisa ki ke yoze lombe obima ki na lupango ba Richard Mukoko. Pourquoi? D'abord ba téléspectateur obotala biso zo bazate ngana koko lobelo mobo na yebite ke na loba ki on me bino bozong sa biso ke te place wana loba iboy parce que ba téléspectateur batala biso bazala bazo bate biso to welela matanga ya papa Richard te. Papa Richard aza acteur aza comédien comme ba comédien nyonso. Matanga ya papa Richard eza ya famille Libota te eza pour tout le monde. Le problème c'est quoi? Tant bozo mona vidéo na bozo commenter ke boko mo bengana batu na matanga na ba propos nyonso mwana ana ya zoba ana mama mukolo wana soki MK nenga finga ka Bellevue o yesi ka Bellevue aza azo zoome Bellevue ozwaye na makolo tina mutu amatisa ye azalaki ne tension nini ayaki ne tension nini pe boyo ka ba réponse na vidéo wana nenga ozongisa ke mutu mo boya yela ki projet tango aye ayebike awa ba soldat a Bellevue baza elekate funo oyo ka son omoni soki ezaki nga ndenge to sala ki yolobi na lingo bimisa video wana te sasa azwa kiti vanda ba deux fois ba niama
Ça yo yeba ke Richard Mukoko akufi yo pe fo yati yo sokoza ki mo bali elombe. Oya ozwa video. Fala yebi sonde to sala ki ndeto bengana ki mbango senga ba pardon. Alobi angote. Alobi angote yo mama mukolo soki MK. Ozana taille lokwa 8 taille lokwa Miss Lolo. Bino bo sakana batu. Bino bo sakana batu. Ce qu'on a tout nié, ka Bellevue wana yo fingaka, oye po zui courage, journaliste o cheno ezanga caméra ya na téléphone. O bando filmer muto yo fingaka, biso to tika yo? Biso to tika yo? Yo peno yo filmer Bellevue. Biso to tika yo, tango okumisa ke mamsa ya na charisme, Bellevue bimilo kwa mama koko mo bona roba lata ki sila ya ki matanga te poani. Sila za comédienne dit. Richard Mukoko azape comédien, fala ya ki te poani. Aya ki te poani, moto yo moni lokwa mama ko aleki yo banda lelo ti lobi so tangi kombo na ete, o tue na miniature to o tala mate yo mama mukolo, oza taille lokwa Miss Lolo, taille lokwa D. Yo MK yo, oza sunan, o lati kutu ba rouge, tala fo, o zui pe le sul ko na ngoche intro. Abike bana classe ba chaka intro ba koko silika pona yo. Falo loba ndengo senga pardon ndenge ngana o bengana yo nde na kata ki video na yo. Faut expliquer batu. Oye na komba Bellevue. O loba pe na finga yo te finga o finga combien de fois. Mama mukolo yo kasonite. Mama mukolo yo zo yo kasonite mukala ya sila. Yo za génération ya sila ti. Yo soki MK oza mukolo oza génération ya sila mokoma mukala ya sila. To bengana o te si déjà auto sala ke koko filmer Bellevue te. So ko zaki moi ça te be falo bim sa vidéo na début jusqu'à la fin nengo filmer oyo koti obimi yo elombe o suka ki na nzela poanine. Po ba yebso ke ngate una loba ki na zala soldat ya makasi na défenseur ya Bellevue partout. Na po na Bellevue ngam tuna bimisa ki yo libanda. Ngam tuna kata ki yo vidéo fo loba vérité. Zonga na émission ya sasa. Ok, c'est que ngam tuna bengana ki ona kati, ngam tuna kata ki yo video. Fo loba pe nongo senga e pardon. O bombi koto senga e pardon. O bomba ki koto loba bo bimisanga bo poani, o bomba ki ango falo loba. Ta mwasyo azanga forme. Bino bo sakana batu hein. Bo sakana batu boke sala live abuzo baba live mo boke ko sala bo sangani batono video mida yo soki ese o amukuse lokwa katikata lilala ese na mona na ta video na yo ta photo na ona TikTok te page TikTok page na yo e koma ya sila avo kumisa mutu mususu mi kumisa nanu o monde na ye beauté naturelle biso to zara boy na pesa bino défi Miss Lolo tendresse yo soki MK bo ya naturel nde na yana mama na bino sila ya naturel ko ngande na yebo yo mid ese yo mukuse lokola litenya ya kati lilala ba kati lilala kati bino bo sakana bat bo keba zuma surtout zuma na yeba te yo na osimbelo wapi zuma ngana ko simba yo wapi zuma libandu kilo zuma mutu lokola immeuble soza comme keba Zuma chafu wana ozo mela wana ba maye ko bimako na sekeba. Zuma keba oke koloba ke Richard Mukoko soka akufi négligence ya Bellevue keba na ozuma. Zuma keba te individu ya Zuma idiot. Zuma keba. Bino bo mona ki place papa Richard Abela ki. Ok, koloba ke eza faute ya Bellevue azape comédien comme Silati. Sila zaki wapi. Zuma yo bella journée Silati ndelo ata $100. Ozo traitement. Mais bo vivre na batu na ignorance hein. Bo vivre na ignorance. Yo kasinde biso to vanda kinga to banga bino. Zuma yo libandi kilo mutu munene lokwa immeuble soza comme. Bo sakana banani. Bozo sakana banani. Yo mu viola ya fâché o yo fâché violeur. En tout cas, Hermo son a vendu, madame Bellevue paye Hermo quoi pesa en kanda. Mutu mususu fois simaka. Berer na ye. Soko bimi saka fâché te meti lelo, fâché za na prison, fâché za nzoto kuba lokwa likembe boyo tela. Fâché keba mutu azanga succès na théâtre likolo kilo fâché. Fâché likolo kilo. Ba raïs na bada bango ye lelo tene bazo évoluer na théâtre.
ba fendi lelo ba raïs ba ke ba poto ni finane yo fâché likolo kilo. Fâché likolo kilo bino bo sakana ba nani fâché yo fâché yo eloko ya fâché. O vani po ba no dénigrer Belleville oza nani. Fâché yo na maboko sali nini. Na maboke sali nini. Na yo na zuma bo sali nini na maboke. Boyo ka sonité. Boyo ka sonité botikala na culpabilité ya vie na bino na komba Belleville lié sabino zuma Belleville balela yo mwasi. Likona ngoke obala mwasi na sala bibembe. Ubo sakana banani. Sabino te bino. Bino yo MK yo yaki na projet nini. Oya luka base pour distraire biso ya Richard Mukoko akufi. Muto ana valeur na société yo sakana biso. Yo sakana biso. Falo loba ndenge nga na bengana ki yo. O lata komba Belleville poani. Fobo ye omoni ndenge ozana. Soko zaki sage olingo vanisa baba cook na bino wana swadi za baba cook ya bazoba ana. Oye sa banke bata Belleville bokoko sa bango ba jeter. Ba bazalaka prête pour na mama na bango. Foi sa bango bongo. Foi sa bango ke bango bazalaka prête pour na mama na bango. So eki to bengani yo. Batu babanda ngo bino. Nani amona te tendresse ndenga bano bengana batu na matanga papa basila. Nana mona te. Nana mona te nenge tendresse bano bengana batu na matanga papa basila. Biso to bengana ki yote. Biso to boya ki ndeko filmer leader na biso te c'est tout. Tellement bana ko yo kate tozo pexo ko filmer Belleville. Muto yo fingaka. Tango yo filmer o tue na chaîne na yo. Olingo sala ngo analyse nini. Ya critique. Pe oye na projet ozo zoomer na to yebite et tension na ezaki ni normalement photo bengano. Normalement photo bengano sko e loko o bino bolinga ko loba vérité te falo ya na plateau vana lobi ke te. Belleville azana ba soldat na ba soda. Na koti penza bo ba bengani nga. Likona ngo ba ko bengana nga na olinga te na komo tindika nga na komo senga pardon. Falo loba bongo. Olobi ngo tendeni. Olobi ngo tendeni moi ça za taille loko ade. Wa taille loko miss lolo. Falo loba bongo mama mukolo yona lelo na ajoza. Wa kana makanisi internet. Oza mukala sila. Mais vie ekufi. Nazo yebisa yo na komatisa mobali na yo miniature keba. Keba na komatisa mobali noise longi mabe wana miniature. Yo MK yo keba. Victoire avant la guerre te tendresse mataki mapeka na mona mutu na matanga d'être forte madame matanga d'être force te tuna ye makamto sala ke jour avait mortuel tuna ye makamto sala ke jour y avait mortuel bino bo sakana batu le quoi mutu le quoi zuma l'échec likolo kilo ya ba comédien zuma mukala likolo kilo zuma yo zuma mutu le quoi immeuble la soza comme mutu le quoi njunga ma famille zuma mobali ya chokoti na libandi yo zuma chokoti na libandi zoba bana balia ko poswa dendo na fufa malili na tongo tato ayebi nde basale la bana tite keba zuma keba ozozo wana mutante ya kobongisa foyer mobali ya malédiction mobali libaba bala mwasi na sala bibembe yo zuma yo keba Belleville ko vanisa ko talisa onde ba melisa bana tina tongo po baza la bonne santé yo liesa ka bana fufa malina posa dendo ya DJ dendo ya kapela na kwe keba bo keba na Belleville fâché likolo kilonjo to kuba le chèque ba comédien no sa mibali na théâtre na exosa leki yo na succès aleki yo na makambo le chèque mukala ya sila yo fâché yo nzoto kemba lokwa likembe boyo tela bino bo sakana batu bo sakana batu bo tuna sango na MK na bino na pesa bino sango pesa bino son ayo sa bino son moi c'est lombe on va filmer matanga nyonso ti o kate na nzela ba komi na ba direct po anini sasa mai wana ezo bimo na ba fuenge wana soko vani mai etangi na komba Belleville soko zaki mobali elombo lingo ya matanga ti boye matanga te bosuki na nzela boyibi ba video fo boya biso nde toza bo to bangaka mutu te to respectaka nde batu alors soki ngai nde na zabo o respecte Belleville ngape na ko respecte bino te na ko yela bino na mama bino makolo soso ya sila na yela bino muta banga mutazate yo MK yo okay oloba pe na finga yo nanu te sikono imbécile MK imbécile
MK imbécile fois 1955. Imbécile. Belvi a muninga note. Yona belvi so batina ajwa mukolo belvi ma mukolo ma koko nuna na kati. Wa tayi lokwa misilo lo bo sakana banani. Bo sakana banani wa tayi lokwa de bo sakana banani. Na komati sa mobali no miniature. Falo lo bake ngam tuna bengana kyo ngana dipine batuto bengana kyo to bimiso libanda. Likona ngoto supprimer yo video wana. Ozaki moi sa tembe pona ni opesa téléphone ba supprimer. Falo lo ba pende ko bano senga ba pardon. Falo lo bande bo bande ko senga ba pardon. Biso nde tozabo to yebi yake kolo matière kolo YouTube c'est Belvi Kandila patron. Vie. Tant yo finga biso bazoba bino nde bazoba si la fo kanga bambwa na onyoso na komba Belvi. Si la kanga bambwa na yo nyonso biso siko bazozo ya Belvi to bengani yo liko na ngoto sandeni tendresse mona biso na kata sale ya veille mortuelle ya delta force kota na kati ta betela bino lisulu a kota na kati ta kota ta biso to bima to keinda etikal ko kota na kati po makamto sala ke libanda ko make papa bamba basio bakanela nga babetanga babomanga eloko to sala ki yo lobi kanga yoyo obo tango za mama mukolo mena ye na kati yo video likona ngoto bimisi yo libanda to sandeni to Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyoso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de to esebino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvi Kandila patron qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne zeti ya baoba recherche ya Congo maman komi lisusu maman komi biso film ya kitoko oyo ateli biso lisusu na Belvi TV na kombo ya monene en tout cas to consommer film na biso et kozala bien makasi en tout cas toza pene événement moko le 29 mars na showbiz oyo mutu nyonso ayebi bo somba penza ba billet parce que bokozala décité so bo moninga pa na lati lunette na nga boye pona ko souhaiter na ba sincère condoléances na famille ya papa na biso Richard Mukoko oyo ya uta kotika biso mukolo na lobby na souhaiter pe ba sincère condoléances na famille libota mobima en tout cas to kufeli mutamotu ya papa Richard aza membre ya Bellar production en tout cas tous wana na famille na ye vraiment nyonso ekoleka malama en tout cas paix à son âme papa Richard azaki mutamakele te azaki mutaba miniature te azaki mutama talana te en fait ga pena ce qui est ça moi souci parce que na vandi na ye trop na jouer na ye pe trop ce bokoti penza na chaîne ya Wenge de Gabana bomona ki abande ko jouer na Wenge de Gabana trop donc ngana yeba vraiment papa Richard trop na groupe na biso ya Wenge de Gabana o ya bande ko ya ko jouer tant que invité donc na yeba ka ye trop papa moko simple papa moko boye donc ba logique trop respect à respecter ka mutu nyosa buda mutu te en tout cas azaki papa moko très bien to lela na ba o bazolela tolela vraiment na ba otozolela lelo na yo osano analyse mukie yo mwano yo ozalo keto lokola fourmi yo mwano soki MK mama mukolo nga mwa muke mtu na bengana kiyo na matanga na longona na linette pona loba bien nga mwana muke mtu na bengana kiyo na matanga tango yo bimsa video na muke faut expliquer ba tout clair likamundenge banda kiti ndenge komi na suka yo MK oza tayi lokola de tango lobake na te kuna na moni pe Belvi yango te a malonga te kwa mama mobo ya mukolo nga na préférer Belvi ke yo na mama na bino sila
na préféré Bellevue makasi ke yo na sila yango bino bo ponana batata imabe bo ponana batata ima lelo pana lobaki na kocha eloko te fona ya boye omona ki Bellevue lobi beauté naturelle ndenga zaki sila longola make up ya lokwa Bellevue ndenga yaki bo keba muto banga bino azate moko fo bozalaka sage boyeba pe eloko ni bo sa yo mikanisa ki ke yoze lombe obimaki na lupango ba Richard Mukoko. Pourquoi? D'abord ba téléspectateur obotala biso zo bazate ngana koko lobelo mobo na yebite ke na loba ki on me bino bozong sa biso ke te place wana loba iboy parce que ba téléspectateur batala biso bazala bazo bate biso to welela matanga ya papa Richard te. Papa Richard aza acteur aza comédien comme ba comédien nyonso. Matanga ya papa Richard eza ya famille libota te eza pour tout le monde. Le problème c'est quoi? Tant bozo mona vidéo na bozo commenter ke boko mo benga na batu na matanga na ba propos nyonso mwana ana ya zoba ana mama mukolo wana soki MK nenga finga ka Bellevue o yesi ka Bellevue aza azo zoome Bellevue ozoye na makolo tina mutu amatisa ye azalaki ne tension nini ayaki ne tension nini pe boyo ka ba réponse na vidéo wana nenga ozo sake mutu mo boya yela ki projet tango aye ayebike awa ba soldat à Bellevue baza elekate fono oyo ka son omoni soki ezaki nga ndenge to sala ki yolobi na lingo bimisa vidéo wana te sasa zwa kiti vanda ba deux fois ba niama sasa yo yeba ke Richard Mukoko akufi yo pe fo yati yo soko zaki mo bali elombe oya ozwa vidéo fala yebi sonde to sala ki nde to bengana ki mbango senga ba pardon alobi angote yo mama mukolo soki MK ozana taille lokwa witi taille lokwa Miss Lolo bino bo sakana batu ce qu'on a tout ni ka Bellevue wana yo fingaka oyepo ozui courage journaliste o chaîne ezanga caméra ya na téléphone o bando filmer muto yo fingaka biso to tika yo yo pende yo filmer Bellevue biso to tika yo tango okumisa ke mamsa ya na charisme Bellevue bimilo kwa mama koko mo bona roba lataki sila yaki matanga te poani sila za comédienne ti Richard Mukoko za pe comédien fala yaki te poani moto yo moni lokwa mama ko aleki yo banda lelo ti lobi so tangi kombo na ete o tshwe na miniature to o tala mate yo mama mukolo oza taille lokwa Miss Lolo taille lokwa de yo MK yo oza sunan o lati kutu ba rouge tala fo o zui pe le sul ko na ngo intro abike bana classe ba tshaka intro ba koko silika pona yo falo loba ndengo senga pardon ndenge ngana o benga na yo ndena kata ki vidéo na yo faut expliquer batu oye na komba Bellevue olo ba pe na finga yo te finga o finga combien de fois mama mukolo yo kasoni te mama mukolo oyo zo yo kasoni te mukala ya sila yo za génération ya sila ti yo soki MK oza mukolo oza génération ya sila mokoma mukala ya sila to bengana o te si déjà auto sala ke koko filmer Bellevue te soko zaki moi ça tembe falo bimisa vidéo na début jusqu'à la fin nengo zo filmer oyo koti obimi yo elombe osuka ki na nzela poanine po ba yebso ke ngate una loba ki na zalaka soldat ya makasi na défenseur ya Bellevue partout na po na Bellevue ngam tuna bimisa ki yo libanda ngam tuna kata ki yo vidéo fo loba vérité zonga na émission ya sasa. Ok, c'est que ngam tuna bengana ki ona kati, ngam tuna kata ki yo vidéo. Faut loba pe non senga e pardon. O bombi koto senga e pardon. O bomba ki koto loba bo bimisanga bo poani, o bomba ki ngo falo loba. Ta moi so azanga formé. Bino bo sakana batu bo sakana batu bo ke sala live abuzo baba live mo bo ke ko sala bo sangani batono video mida yo soki ese o mukuse lokwa katikata lilala ese na mono na ta video na yo ta photo na ona TikTok page TikTok page na yo et comment ya sila avo kumisa mutu mususu mi kumisa nanu o monde na ye beauté naturelle biso to zara boy na pesa bino défi Miss Lolo tendresse yo soki MK bo ya naturel nde na yena mama na bino sila ya naturel ko ngande na yebo yo mid ese yo mukuse lokola litenya ya kati lilala ba kati lilala kati bino bo sakana batu bo keba zuma surtout yo zuma na yeba te yo na osimbelo wapi
Zuma ngana kosimba yo wapi Zuma libandu kilo Zuma mutu lokola immeuble la Sozacom keba Zuma chafu wana ozomela wana ba maye ko bimako na sekeba Zuma keba oke koloba ke Richard Mukoko soka akufi négligence ya Bellevue keba na Zuma Zuma keba te individu ya Zuma idiot Zuma keba bino bo mona ki place papa Richard abelaki ok koloba ke eza faute ya Bellevue aza pe comédien comme Silati zaki wapi Zuma yo bela journée Silati lelo ata $100 ozo traitement bino bo vivre na batu na ignorance hein bo vivre na ignorance yo kasi nde biso to vanda kimia to banga bino Zuma yo libandi kilo mutu munene lokwa immeuble Sozacom bo sakana banani bozo sakana banani yo mu viola ya fâché o yo fâché violeur en tout cas moso na vandi madame Bellevue pe moko pesa nga kanda mutu mususu fo simaka berer na ye soko bimisa ka fâché te meti lelo fâché za na prison fâché za nzoto ekuba lokwa likembe boyotela fâché keba mutu azanga succès na théâtre likolo kilo fâché likolo kilo ba raïs na bada bango ye lelo tene bazo évoluer na théâtre ba feni lelo ba raïs ba keba poto ni final yo fâché likolo kilo bino bo sakana banani fâché yo fâché yo eloko ya fâché o vani po bano dénigrer Bellevue oza nani fâché yo na maboko sali nini na yo na Zuma bo sali nini na maboke boyo kasoni te botikala na culpabilité ya vie na bino na komba Bellevue lié sabino Zuma Bellevue balela yo mwasi likolo nango ke obala mwasi na sala bibembe bo sakana banani yo mwano MK oyo yo yako luka succès na komba Bellevue o mata minature na komba Bellevue est-ce que Bellevue na calcula ko Bellevue yebi yo Bellevue kipako o moni ndenge sopa ki yote po mona batu mo bobo sila soni ozwi video o nga ba obenga na nga bazo imilienga na bimisa ona toile yebisa ngai o mati miniature kona combien de chaînes na kizengi ya ese mukusa lokwa kitenya lilala bino bo sakana batu bo sakana Bellevue ngote bo yebi grandeur ya Bellevue te bino dîner de gala ya Bellevue bangi sabino te dîner de gala ya Bellevue zo bangi sabino te bino bazoba ya sila oyo bazoba ya sila o dîner de gala ya Bellevue bangi sabino te ya bino yo MK yo yaki na projet nini oyo luka base pour distraire biso ya Richard Mukoko akufi muto ana valeur na société yo sakana biso falo loba ndenge nga na bengana ki yo o lata komba Bellevue poani fo boye o moni ndenge ozana fo soko zaki sage olingo vanisa baba cook na bino wana swadi za baba cook ya bazoba ana o esa banke bata Bellevue bokoko salsa bango ba jeter baba bazalaka prête pona mama na bango fo esa bango bongo faut savoir que bango bazaka prête pona mama na bango so ki to bengani yo batu babanda ngo bino nani amona te tendresse ndenga bano bengana batu na matanga papa basila nana mona te nenge tendresse bano bengana batu na matanga papa basila biso to bengana ki yo te biso to boya ki ndeko filmer leader na biso te c'est tout tellement bande ko yo kate tozo pexo ko filmer Bellevue te muto yo fingaka tango yo filmer o tu na chaîne na yo olingo sala ngo analyse nini ya critique pe oye na projet ozo zoomer ne to yebite et tension na ezaki normalement photo bengano sko eloko o bino bolinga ko loba vérité te falo ya na plateau vana lobi ke te Bellevue azana ba soldat na ba soda na koti penza bo ba bengani nga likona ngo ba benga nga na olinga te na komo tindika nga na komo senga pardon falo loba bongo olobi ngo tendeni moi ça za taille loko ade wa taille loko miss lolo falo loba bongo mama mukolo yona lelo na ajoza wa kana makanisi internet oza mukala sila mais vie ekufi nazo yebisa yona komatisa mobali na yo miniature keba na komatisa mobali noise longi mabe wana miniature yo MK yo keba falo lo bakete ta ba bengana na komo senga bango pardon bo limbisanga
to yebi te vidéo no sala ki système ni parce que biso to boto la ki au téléphone to supprima ki au vidéo to lanyo ti na corbeille to supprima ki au vidéo to yebi te so sala système ni so ki ya transfert au transféra ki vidéo na téléphone mususu mais na téléphone ba na filmer le biso to boto la ki au téléphone to supprimer vidéo falo lo ba vérité o ko lo ba vérité te poani so ko zaki pe moi sa tembe to benga na ki okuna na lupang falo ya cinquantenaire o ya kite pourquoi toza bilombe biso to chante victoire avant la guerre te biso to chante victoire avant la guerre te tendresse a mataki mapeka na mona mutu na matanga d'être forte madame matanga d'être force te tuna ye makam to sala ke jour avait mortuel tuna ye makam to sala ke jour avait mortuel bino bo sakana bato le quoi mutu le quoi zuma le chèque likolo kilo ya ba comédien zuma mukala likolo kilo zuma yo Zuma mutu loko immeuble la soza comme mutu loko la njunga ma famille Zuma mobali ya chokoti na libandi yo Zuma chokoti na libandi zoba bana balia ko poswa dendo na fufa malili na tongo tato ayebi nde basali na bana tite keba Zuma keba ozozo na lutante ya kobongisa foyer mobali ya malédiction mobali libaba bala mwasi na sala bibembe yo Zuma yo keba Belvi a kovani sa akotalisa onde ba melisa bana tina tongo po baza la bonne santé yo liesa ka bana fufa malina posa dendo ya DJ dendo ya kapela na kwe keba bo keba na Belvi fâché likolo kilonjo to kuba le chèque ba comédien no sa mibali na théâtre na exosa leki yo na succès a leki yo na makambo le chèque mukala ya sila yo fâché yo nzoto kemba lokwa likembe boyo tela bino bo sakana batu Bosa na ba botu na sango na emika bino na pesa bino sango apela bino son ayo kisabino son oyebi ke bozaka ngai pande na zaboy ka nde na milinga kanga mona ba fier na zana ngo na yebi ke place wana silaza na osala charisme na koma ngana biso mbale to koma niveau moko na temps ya kozwa téléphone ngati na filmer sila omoni place so parabino Papa Koulou te peut gérer comme ça vend place mo boya caméra na ye o filmer si là. Kovodo Rémi Kovodo avant de filmer si là et so pabino. Muto bino bo fingaka. Oya filmer belle vie na sens ning. Biso pas biso le kate le ka ki peut so zaki moi c'est lombe ou no filmer matanga nyonso ti. O kate na nzira ba komi na ba direct po anini. Sasa mai wana zo bimo na ba fuenge wana soko vani mai etangi na komba belvite soko zaki mobali elombo lingo ya matanga ti boye matanga te bosuki na nzela boyibi ba video fo boya biso nde tozabo to banga mutu te to respecta kande batu alors soki ngai nde na zabo o respecter belvite ngape na ko respecter bino te na ko yela bino na mama bino makolo soso ya sila na o yela bino mutabanga mutazate yo MK yo ok on le pape na finga yo nanu te sikono imbécile MK imbécile fois 1955 imbécile belvi amuninga note yo na belvi so batina ajwa mukolo belvi ma mukolo ma koko nuna na kati wa tailo kwa misilo bo sakana banani wa tailo kwa de bo sakana banani na komatisa mobali no miniature falo lo bake ngam tuna bengana kyo ngana dipine batuto bengana kyo to bimiso libanda likona ngoto supprimer yo video wana ozaki moi sa tembe pona ni opesa téléphone ba supprimer falo lo ba pende ko bano senga ba pardon falo lo bande bo bande ko senga ba pardon biso nde tozabo to yebi yake kolo matière kolo YouTube c'est Belvi Kandila patrona yazalu kwa papa chéri Belvi kan ndenga zana loba ka te achaka makelele te batunde ba lobela ke Belvi fo ba lobela ye bo sila soni bon mona ka ke Belvi za star plus que sila so ki biso to filmer sila te ba mama ba kingwe lemba ba yake na lokwa to mona bango te etika mke ba ko mokene na mupepe ngaso na moni sila na anatana ete charisme ngana ye ndenge moko likona ngwa lekinga na agitation to sendeni Belvi a koufeli être cher. Abano benge ya Richard. Boyebi côté babandite. Belvi a bandina ya Richard na Belvi TV te. Babana na bana bazake pa mama via. Oyo kaka petit na grand frère na yende biso tuzana papa Koulou na biso Jerry Kobetox. Petit na yena grand frère na ye.
Belle-vie makambo ne nyonso bana osala lobby atikaki yango ndenge ayoka ke grand frère na ya kufi atikaki yango mama na bino sila azalaki wapi po aya mama na bino sila azalaki wapi po aya ya Gabi oyo abandaki kokotela ya Gabi akufela grand frère na ye sila ya te lelo yo zoom oza mutu lokola nzungu ma famille oya olobake ba filme lelo ba obetela tolo Richard Mukoko a contribué trop ce que Richard Mukoko a contribué trop Belle-vie za mayeleti basangisi mayele na Richard bino ya lule ya beda show a contribué mingi na SB bo futi nini bo futi l'époque cassé bo futi nini da Costa ya contribué bo futa da Costa nini bo yako zo mwana ya nani oya yako bomela bino chaîne bien bino bo pesi bo futi ya lule nini bo futi président coach da Costa bo futi nini monnaie de singe bino boza bato kolobana batu ba téléspectateur ngana répéter ba téléspectateur batala biso baza bazoba te muto yo fingaka oyo kutia no bando filmer ye na idée nini pe batiki yo bando filmer ye to kotika o filmer te parce que o finga Belle-vie oya o bando filmer Belle-vie après tant o poster ngona chaîne na yo analyse nini o salaka o bando critiquer lisusu biso e pas biso elekate et ko lekate muto e ko tia désordre na matanga ya Richard Mukoko eza mwana wana MK ya mutu mususu te isa mwana na MK biso to yebi yote na ba mafinga nyonso obo finga madame Belle-vie biso to tiki o filmer yango to bengana kiyo biso to boyi mutata ya matanga te matanga komi ya famille bota te obo komi si matanga ya famille bota muto nyonso afinga ka Belle-vie ana droit ya ko filmer Belle-vie te to lo bato o marché moté muto nyonso afinga ka Belle-vie ana droit ya ko filmer Belle-vie te oyo filmer une occasion nini pour ça la commentaire ni no ça la analyse ni na komba Belle-vie to na nzoto Belle-vie oyaki na projet o moni projet ndenge suki ona nzela po ngande na zabo so na ke place mo bo ba imilienga ba benga ninga na obimisa ngote na garder silence et sopaki yo la tele batu ba rouge lokolo okota ndako nganga yo ma mukolo yo MK keba mama mukolo mukala muninga ni mwasi yo za ba niveau na basila ti yo za ba niveau na basila olati ba rouge bilamba ya kato ya louvoi oyeli bato otchela bato makelele omoni place ndeto suki saki falo lo bati ndengo senga i pardon botika ngai pardon na sengi pardon na supprimer vidéo parce faut lo baketo supprimer ki yo vidéo au transférer quand on est bien avant quelque part to boto la ki yo téléphone to supprimer yo vidéo falo lo ba wana nyonso wana yo essayo ya papier azel longi lokola gorille yo essayo bozo rappel bo tche minoko et c'est poster dans vidéo télémé au lati talo mati et c'est poster photo poster vidéo TikTok na yo ngafuna sa matala na ya nzoto na ya tayi nanga TikTok na yo mo poster ka batu mususu yo essayo oza mukuse lokwa demika Dakar katikata lilala bo sakana batu bino bo sakana batu bino bozo sakana batu ese yo za nani mwasa matuza oyo yo za nani matuza sakani na yo awa bino bokumo loba na Belle-vie bokumo loba ba n'importe quoi na komba Belle-vie po bo ali banda mboke po ba ali banda mboka bo ya na abo ba no loba ba n'importe quoi na totala bino bo ya abo ya olobela awa ese yo mwasi mobo ya azanga valeur na société yo bandengo ozana so zongi kisha sangana ko zongi so na côté ba peki me bazalaka tinde boyo ka soni te bo finga des mères mukuse na préféré des mukuse ya des mères que mukuse na yo ese yo penza na qualité ya basi yo telema na taille nini na bassin nini longi nini elongo ezayo kilo lokola bembaza na morte ba tcheye formol leki degré elongo vimbi bo sakana batu Belle-vie o comme ça matanga na yo fo yebisa o ke to bengana ki ye po ba no filmer Belle-vie o filmer Belle-vie occasion nini Belle-vie yebi était muto yo finga to yo tika yo filmer ye biso to za bilombe et loko to sala ki tendresse na matanga Delta Force likona ngo biso ne to gagner bino bo mona te likona ngo biso so to moni sila to sala matalana te to ko poussa na te na otombo la téléphone te na filmer sila anani to ana ye ndenge moko sko Belle-vie za superstar foli kamwana soki Belle-vie azana fo botia miniature Belle-vie botanga komo na epo botala maso botangi te bokotala mate parce que yeza superstar
lelo oyo ba protéger Belleville parce que lobby à Belleville, ce Belleville à côté retraite, lobby à Belleville, ba remplacer Belleville na ba YouTube ou na ba théâtre o eza ba sila. Ah ba sila. Yo yo elongeza ma belle ko soki likasu. Yo kayo na ko matisa mobali no miniature. Na lakisa kyo ke na oza mukolo koko botango oza mama mena yaki na kati yo video likona ona bimisi yo libanda. Na lakisa kyo yango. Na lakisa kyo ke oza mama nango ko botanga me bêtise oyo sana ko bimisi yo libanda na okato video. Nga na okanela bino to ko bunda ka moko. Na okanela bino na oya zelongi munoko lokwa abenga pichu. Na okanela ka bino moko. Toko kuta na kaka. Biso to boyi muto ya matanga te Richard aza comédien pour tout le monde aza acteur ya mutu nyonso Richard atikala ozala muto ma télé leta mata ba miniature loba boy biso to boya kinde a filmer Belleville c'est tout biso to pona bato ba ya matanga te matanga eza pona mutu nyonso matanga ba yo lukaka ba bezite matanga ba yo lukaka makamute matanga ba ya pona kimia matanga pe ba invita ka mutu te parce que eza fêtité mbili était là partout. Lela bo dénigrer matanga Richard bobo yoko ya lobby pe ko télé labino lobby e télé labino to mona tendresse andengo benga na blandini mafuta na matanga basila boloba wapi sila loba nini biso to benga ni na matanga Richard te to boyinda filmer leader na biso te tellement chaki te titesi yango to salie makam to sala ki e biso to boy na biso o finga ka Belleville bo denigra ka ye bo mona ke lorote liko na bo yebi ke Belleville za plus que star que sila tala siko niveau sopio muto yo finga siko kuta ni fara o kokate ko mo zoomer na ozaki na tension nini ti siko na otuna yo MK oyo oza elongi lokwa soki nini yo ba elongi na ese bilongi na bino ekokana lokwa ba chebino ba formal na matama. Oyaki ne tension ni biso to ba défense ngana za soldat ta makasi ya Belleville muta mekate ngona loba ennemi ya Belleville za ennemi nanga muto no sa finga ka Belleville ngana ye rando de la vie pour la vie nga peza rando pour la vie o finga ka Belleville ngana yo rando peliko nango muto ngo ka kipa ka kokolo kara kabila muta charisme akipa kabino te bino pas soir dîner de gala ne kanisa bino minokote hein. Na mona bino dîner de galé quand c'est bino mon hôtel ko na ngo commence à banaliser ba robe to lata ki makasi kuna comédienne star journaliste intel oye banate batu balati makasi tellement batu balati makasi boko kanga minorote bino boko banga Belleville bino pe boko zana somo ya Belleville et ça passe pe ma wesa bino sonité je me colonie ni bino na SB bozana na matière penza ya bio ya bino moko so bo diembeli ba famille botate mu colonie ba ba cour bozata na matière na bino mo so bo diembeli famille botate mama na bino akene matanga papa ba ya luleti et ça la impact te po bo mona ke yene ngazana dia azama diembela yene ngazana ko fwa zwa ka succès na sima Belleville po so bo tangi komba Belleville na sena bo tanga ya sila. Bina soirée wane bangi sabino te hein soirée ya Belleville dîner de gala wane zo bangi sabino te yo MK ezala mbala suka MK yo ezala mbala suka na weso nazo luka mobali no 2 jours pesa ngaka 2 jours mobali no azo mata miniature mobali no azo mata miniature bino bo sakana bato bato lokwa bazuma yo Belleville bano chona filmo te mata garde corps te malkwa soda lokwa nzeta drapeau bando kenda SB ba chona filme nini muto ateto oyo ye kuna fashe kutuko loba te nzoto kuba lokwa sachet ya mutuka bino bo sakana bato bozo sakana penzana bato bo saka bino bo yoka soma Belleville bo mona niveau ya Belleville vandi o ya zui invitation ya ministre ya culture et art ba ke ko soana ye tête à tête mbuza bino bo za soma Belleville bwana soma Belleville ti lelo olebo lobela chèque ya 1000 soki $150,000 ba pesa bino ya lokuta bo lobela ngote bo koma na robe wana ezalo ko entonnoir ya ngo koma lobela yango boko lobela robe lokola entonnoir robe wana nga kutata ba sombi yango ata $100,000 so comme ngai na olata ngote parce que ngano nde na zaboye na mi mona na za responsable na koko lata tena tika ba genou na libanda
Comme maman na bino ya 55 ans wana tala roba lati bo yepe bo sa matalana na ba mibali oya ba deux fois o bo vandi na plateau so bo telemi ba maye bimi bino na sima bo keba bo silama Zuma yona fâché na koyela bino deuxième épisode Zuma na fâché deuxième épisode na bino ezali ya bio fâché na bano ko expliquer ndongo bandaki ko violer mwana wana ti okomisa ki na suka ti nengo zo ke de prison belvia bimisa liyo mbongo po batika yo ke de prison te bokeba fâché mapeka solo fâché mwana mobali atokaka na mapeka solo osala filme ba poil ya sa mapeka koma jaune mobali ya salité obino boyo tshela bo fongola bambanga boloba bozo fongola bambanga boloba ba sasamba ya sama peka jaune bino boya oloba na bato Bellevue a muninga ya mutute Bellevue aza instrument de jeu ya mutute oyo ofingiye omoni obano sa n'importe quoi elekate ngai mutu na bimisa ki olibanda muto yo finga Bellevue oyo filmer pourquoi pe oyaki ne tension nini ozo zoomer ozoye boy po boke ko sala banalise na bino à la con bo bano dénigrer pas na biso elekate pas na biso ekolekate yango to bengana ki yo fo ovando expliquer bato ke ba bengana ki nga pona sala ki boye likolo nango na sengi bango pardon nyonso wana obombi wa Oza yuma yo kanisa ki oyaki na décision o filmer Bellevue po biso peto lakiso ke biso peto za bilombe ya Bellevue to bengani yo tangu yo ye falo lo ba ke batu ba bengani ngeza batu ya Bellevue sandeni na ba page na bino ya buzoba ba page zanga tina na préféré page ya nene ya parce que nene ya aloba makambo belé ya solo yo MK bache ona miniature oza nani makamunini oza nango makamunini oyo oza nango afaba no chona miniature ta yango batu nyonso basutuki monde zo évoluer bake ko bongisa yo tai wana oza tai lokwa de tai lokwa Miss Lolo tai lokwa Sila tai lokwa Miss Lolo ba bongisa bino ba tai wana boza ba tai mabelo kwa so ya bo sangana bino no so niveau moko ndenge moko boya osakana na batu Pona lelo to sukianga na za bino na épisode na koyela Zuma na fâché sima na expliquer batu ndenge bandaki mu viola ya fâché ndenge bandaki na viol tinde bazo matisola mutu kakamino makala ndinde Bellevue yo futelo mbo po bakitisa ba bimisa yo fâché yo kuba lokwa likembe boyo tela na ko expliquer yo clair Zuma vanda na kimia kitisa penza libandi wana choko ezati na libandi kitisa ngo vanda ngo kimia na expliquer ndenge bala mwasi na sala le bibembe na ko expliquer bien vandi sa pa libandi kimia na chafu wana uzo melezo yaka na mututi na matama vandi sango kimia na oyela bino deuxième épisode na ko yela bino muto abanga bino azate na ko yela bino bo chaka munoko liboso ya ba caméra so boza basi atemena mibala temeta to kuta na fa fallait bo réagir ce qu'on est aux aboto gagner bino déjà 2-0 to kangi sa tendresse munoko jour matanga delta force to bengani mwana zoba zoboyo ya MK to bengani elisuli ko nango 2-0 to zo gagner bino pour comprendre que bozana matière te boza agiter le quoi maman na bino bozane le quoi sala te biso to filmer si la te to ko filmer si la te zelo côté si la makambu te yemuka yeba ke o ba frontane fara na Bellevue akodinda akota mai yango akoka kotambola te yango bodiembela Bellevue amakambu ya na minute oka lobita la miniature tala ba titre Bellevue na Bellevue a molongi muto akoka ya zate likona una sukisika soirée ya dîner de galezo bangi sabino te e bangi sabino te e kan sabino munoko te bongo showbiz ezalande nini yo MK yo na oyela yo turo mobali no na miniature idiote. Merci beaucoup pour le lot suki awa en tout cas ba sincère condoléances na famille ya papa na biso Richard Mukoko toza en cœur na bino penza baloba ke bolela na ba o bazolela bolela penza na o bazolela papa Richard azam ta désordre te matanga ne le kana désordre te tozolela na ba o bazolela. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture na sacrifice o sala ki lobby na vandi penza na tali Bellevue kandi habité Bellevue a maman Bellevue to wuti na ebanda selembau tina moko kasana aboyo matana mutu ka oke makolo s'il vous plaît
banda na selemba ou esika matanga eza tina morgue Bellevue ok makolo Borosko yoka embouteillage akangi prince Aipene. Félicitations maman Bellevue. Yango nzamba tika côté a bomba ko partout, a bundela ko partout, ba sacrifice oyo sala ki lobby. Non. Même famille ya papa Richard, même bana ya papa Richard, baza marqué na acte o maman Bellevue posa ki lobby. En tout cas nzamba ko bomba yo yango ata bazo bundi so o anata ko répondre te ba bunda kana nzambe na yo parce que osambela nzambe ya solo osunga batu na amour vrai. Osa hypocrite te osala paix semblante. En tout cas félicitations encore na madame Bellevue. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djem, la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris. Natacha Golala patron, je te salue aussi, papa ça mon concours le nécessaire et pourquoi pas Regan Ngo, ma garçon Paris, ma yaya chérie Jeanne Mbosso na Katia France, Samika Amba, je te salue aussi, ba bonne guérison à Enoch Luzolo, tout le monde déjà qui est évolution, et qui est déjà bien, Nzamba Bateli. En tout cas, merci beaucoup à Marina Laba, merci beaucoup à Maria Longondo, Davina Apoa, je te salue aussi, Linda Coach, Bambo Teno Belé, en tout cas, d'accord, Bambo Teno Belé, en tout cas, merci beaucoup, na bactère Nyon Sobazaki qui sur place lobby, lobby Tolongwe morgue 20h30, 20h40, donc plus que 21h to longwe mortala sacrifice. Merci aussi à maman Ziza, Marie-Jeanne Bololé, président d'Acosta. En tout cas, merci. Au moins, on a que bateau bana bolingo. Tina niveau CG lobby. Oh, ba comédien ba koko kendete boindeni. Ba koti si déjà bembe na morgue. Mais bateau ba koko kendete. En tout cas, merci aussi à Papa Koulou, ta famille Bota, ya Jerry Kobetox, merci na Deyo, Oyazana Sima Caméra, so bon biso na bilili ya kitoko boye, eza grâce na ye, pour na lelo to suki mais deuxième épisode, na oye la bino, parce que na ok na bino épisode, malembe, muta banga muta zate. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.